oyo osala wana eza kibondoki eza ko ramener toute une communauté chrétienne na enfer. Et le koni mabe denile sa sala oyo ekoza lokula bondoki. Bango ba pasteur balimbisa na raté. Mais les pasteurs ne sont pas de Dieu. Baza banzambasi. Non, les pasteurs ne sont pas. C'est quoi éviter? T'as dit, au moment où on a carré net, ça m'a manzambe sozo maîtriser te koloba boité pour batu. Au moment où on s'il te plaît, baza banzamba c'est. Ils ne sont pas de Dieu. Non. Est-ce que éviter? C'est différent parce qu'il y a le bas monto à kufa kabimara na pasteur moko. Pasteur wana ba botana écoute mwana moko, mwana ngwazara na poto. Siko otie ba chrétien nini na mutu. Pour pesi bango preuve te. Si c'était pour dénoncer, il fallait dénoncer clairement. Yo sali base na yo OK, na komba mo way na komba baninga no ba pasteur et après au pesi ba tu preuve te otiki yango ka ndengwana non, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous appelez buzz? Parce que yemoko aloba ke makambo na lobby nazali sur na ongai na lobby. Et là, on y a des réseaux sociaux sans preuve, ils ont baisse ou soit ils ont chantage. On accepte pas sans preuve. On a un tamaele, na encore t'en a pensé na oti. Que mutumo ako le kanepe na média, Sarah Zando qui a zabo na place na vandi et tant mutamaele nandi maepo le kaki na sala oti. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, e-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bino Baïbolinga ka émission le code de bonne conduite et les kakapé nangam Top Media télévision. Soyez les bienvenus. Il est temps de vous informer Bandeko Balandi diaspora et Pelimoto internet et Pelimoto makambo yeli susu grave bisoto kanisa qui était ezoko aussi la or ezoko pela moto ka se kopela problème nini ezoko leka lisusu Bandeko Balandi na lingité na annonce na bimisela bino makambo biso photo lu kometo sur la Sara. Ça fait trop mal. Il y a des nilesi nzoka kokoma na poto makamunde zala kia minene boy obino bomoni na baitando eke obino bomoni na ba réseaux sociaux na réalité ezali eloko moko te bandeko pour tenir biso rigueur te prenez le temps de suivre cette vidéo jusqu'à la fin na kanisi na attaque na biso na ya émission vous avez vu moi babiloko moi mikieto tie moko mi balé justement pour na kolaksa couleur à makambo ezali na continuité ya émission oh. Vers la fin, c'est là où Sarato la abimisi le 4 vérités oh. Bandeko balandi lelo na kopé sa pena dédicace une façon ya koyepsa ba meilleur fan tolinga abino mingi bozala malamu nzambe abate la biso nazali na Sarato la yende tokoluka moyeto sala analyse ya papa na biso Denis Lesi pourquoi il a été agressé na poto kuna bisika odo kendaki pendant que biso toyebi il y a azali politicien te azali musicien te aza plutôt un pasteur le 4 vérités et koleka a bokoluka moye bo comprendre ngo bon délivre aza derrière la caméra botua les aza na machine un américain perdu au Congo le 4 vérités oyo ndi muto pesa engango kasi les 4 vérités wala zolinga wala yo muto pesa engango la vite au sali pano aussi au matipe lokolo busuli kwa lokolo les 4 vérités na boakata papa Diego Milito côté la tapo avant la salle. Et alors les 4 vérités Sarato yo pesika les 4 vérités. Non, mais les 4 vérités ezali par rapport il y a ba vérité oyo yebi par rapport il y a ba appel tozo kozwa. Yo ne vérité mais c'est par rapport ba émission nyonso biso to sala ki émission yo nanga awa to sali analyse ya Kofi na l'honorable Cindy. Après yango tozwa ki ba appel o biso tozwa ki
pour na etinda biso tout ça la deuxième analyse pour na kosunga bandeko va comprendre quelque chose. Preuve ce qui au côté na télé réalité auto sala qui lobby jour ya anniversaire na yo tozo tourner il y a un tozala qui en direct il y a un monsieur qui vous est appelé. Oh yo pedo yepse bien que non, je suis en direct. Ba misusu balba que non, ah le cause en direct na tika mais a continuer qui koloba pour na kopesa yo lisusu ndingisa matière pour na koluka ko sala deuxième analyse. C'est pareil avec Makambo. Il y a le prophète de la nation Denis Les yo ngana bien te zalaka beaucoup plus connecté pour na koluka moya ko ba news pour na ko informer bande ko na temps réel. Mbote. Azala plus connecté te loba clair na ndara na wifi ya fibre na ndako. Au salut des jours les acquittants. Tenga ko ça des jours ça oh maman. Lobby ozalaki na connexion yo ozalaki na connexion na minute téléphone no papa mbesa la wifi. Mais yo lobby connexion des acquittants. Mais bazay pe ba jaloux jour anniversaire la race. Mais pour na yipso que non 12 est autorisé partout. Onyetenga. Oh. Nga na yipsa kayo Sarah ozakana mutu. Yo jour ya anniversaire non ndako no zaki na connexion. Tout le monde téléphone en nous les gars. Mais si 12. Et puis nga na bimi na bengi na bi bozong sango lobby na ba 12h 13h. So tourni connexion na yebi ke yo zalaki na ndako te. Tuna batu ba batikala ki na ndako connexion yi à 11h. Voilà. Donc ba sali maloba nanga. Donc il faut ça la 24 heures par rapport à R ba kataki lobby na R ba ozong ça. So ezala kozala ba pouvoir wana monza monjimba te. Toko bande mission. Voilà. Retirer leurs propos. Toko bande mission. Il faut retirer. Na retirer nyonso na lobi da lobi. Te malobo yo loba ki wano bandeli angwa lo lobi na retirer. Maloba nyonso na lobi awa. Naza na pouvoir ko kata connexion batu te. Ezalaki coïncidence lokola nga nazalaki. Te komeka kokota wana te bandela susu. Wana nyonso po tchenga monduki olingo betanga masasi to ndenge ni. Pour nous comprendre te. Bandela teta di bandela to avancer. Sarah, fongola munoko nanga ezalaka de panzambe. Tu vois comment est-ce que ma bouche bouge? Muto sala ke bouger maté kita ezanzambe. Donc c'est-à-dire mutu moko ta mukidi ya similo pe malama. C'est-à-dire retirer. Ah. Na éviter Simba kana gâchette elle ça c'est bima pour d'abord pour Sarah. Parce qu'on va pouvoir oyoza lango. Oza mon Dieu. Na lobi na bi bandela oboyi obi masase beta. Est-ce que oyebi ke tozo bande mission? Na yebi nanu te. Na minute oyo nazo betisa masasi oyo senga na betisa nanu yozo zela retour nango. Ah olingo ba nzembo ya vepetage ki munzemba passé. Viens passer de matière ni papa nango. Ah non. Non, dans la vie ou bien dans la ville ou bien dans un pays, il faut avoir des personnes comme le pasteur Denis Les. Azak très important, Azak utile. Il est intéressant. Ah, il n'est pas hypocrite le ko la ba misusu et le ba yemoko émission moto to sala ah. So ke na ba fête. So bacheka banzembo ya ba luambo. Kende place pasteur Afandi. Lokoloka et zobeta. Azobina na lokolo. Ba misusu ba tiela bango ba masanga na milangi na bani nomoni mikolo to na système ya mo ba bouteille mo bo soit ya pembe ya rouge ya jaune et logo za na carte ozoyebate ozomona ka mutu azo sisa ngo nzela lokola non batika yazala ba combattant botika ya Denis retirer te malgré nyonso pon na sali oyo obosani gate te modulation pa na ngele kate yo zala makambo mabe na classe. Donc, malgré les namemi, papa, tito zongi, tu peux pas oublier. Je suis un enfant de Dieu. Cette émission, Maman Bijoun Kitani va suivre ça. Papa Jean-Pascal Leka, président bébé. Maman Nathalie Nana Retirez pour non continuer. Maman Zozo va suivre ça. Na osala penda na okota ti na sali pas atterrissage. Retirez. Au moni ma camion sa connexion dans l'obia. Ma camion sa connexion dans l'obia. Te bandela nengo lobaki ma camion sa connexion za va lobaki lobai bien que nga mutu na bandela nyonso à 0 apolo au retirer. Nzamba pesanga makasi na nzoto. Ngana mo mobali na loboza mwasi. Et puis na mona liboso.
Na le bossa moi suka. Derrière nga nana babale qui combien 7. Ki monjemba malili palili malili nyoko ekokota. Akino zongo wa pipero. Non. Il y a des nids, non. Mais il a raison, il y a le jour à pesa kama kambo bimisi disque na ye mutu doit bimisa te pour akocha tout le monde d'accord hein. Il va mettre tout le monde à genoux hein. Mais Sarah Mikolo zo ça la retirer s'il te plaît retirer. Non mais tout ça non kasi makambo ya Kabelo to sala retirer. Non ko boka bato retirer mabang ezate retirer. Angelos Karouane Nabi retirer solo bisusu na continuer. Sol ya bambemba. Sarah nazo retiré. Je retire maintenant. Boko serré ngai. Na retiré. Serré ya retiré. Na retiré. Na dam tamasi kite. Yo suko yepsanga nini nga fona retiré. Oh yo lobakia. Ndeti nini kasi pona lobi. Wifi. Mamba wifi. Et bon mamba wifi eza lokuta Sarah yo lobi na ndako zaki na wifi te. Papa Diego est-ce que lobi na ndako papa oko retiré. Le quoi yo mtolobi yo mtopesa ki ordre oko retiré. Et puis bato ngo pe atanga na pesi ordre. Boko tikate. Ba yo mtopesa ki ordre. Te moi Sarah yo ebike na kotinda jamais bato ba ya bakata connexion pana yo. Parce que c'est ta vie. Yo vie na yo ezali internet. Dès na oka bato balobo zara chihuahua ko zape ya solo. Vie na yo eza connexion. Chihuahua. Vie na yo t'as dit retirer comment embrouiller nga. Oh. Mais nazo expliquer importance. Naza na pose explication na moté. Bon. Lokola yo lobi bongo. Ma camion son a lobby à connexion je retire. Je gère la fidélité devant le fan. Des bons délivrés devant moi. Non, tu as la soupe au ma connexion. Tu as été katani. Yango tende olo. Te Sarah, naebite, nalobaki ni papa nani bosu nganga nalobaki lobaki yo mutu obengaki bango bakatanga connexion lobi jour anniversaire. Sko retirer ba propos ana et puis loba vérité pour poser. Eza nango kilo te, eza nango pété écoute. Nyata toleka. Eza nango kilo te. Ezaki boye lobby. To fandika na ndako awa ba téléphone nyonso ba connexion et kati. Moi j'étais là. Non le baga vérité hein. Ko retirer nyonso pe yango no sala. Ba kati après ka boye to fandi. Tadi. Mais yo lobby ngana retirer na loba. Ngai na 34 ans d'âge. Mais yoza mukolo na libandi moi cité moi na te Sarah na bandi nazo retirer te on commence à s'en non bandi ko ça s'en va vendre voilà siko eza différent oh yozo loba na makamno loba connexion za bidomi balé na retirer mba moko ngai ne naza bwe na bengi nanga bato te ba yokata connexion makamno so na lobe za lokuta. OK. Donc yemoko Sarah bengaki bato na marque na ye o chesu komo nanga non mais yo mukolo ndakunde obengaki po ba yozong sa connexion ngai te. Donc je suis pour rien dans tout ça. Donc voilà, c'est ça. Je retire. Je suis un enfant de Dieu, je peux que retirer bon. Ce sont mes propos. Mes propos, veuillez m'excuser, na retirer. Tout là. Il y a des nélés. Alinga kiazwa lotaka na mboka bapaya. Rapport nini ezali entre le pasteur de Niles et puis les combattants par rapport à combat na bango au basala na poto. Bon, déjà kolobana nazongi no na peut-être c'est des questions hein. Zonga ka place au moni wana fo zonga ma. Oh lobaki de Niles si aza hypocrite te. Faut pas dire des choses pareilles t'as dit. OK. Oza mwana nzambe. Denis ça jibe na we raté otoko sa débat que o aza hypocrite te. C'est un serviteur de Dieu. Aza exemple. OK. Oya osala wana ezaki bondoki. Ezako ramener toute une communauté chrétienne na enfer. Et le koni ya mabe de Niles ça sala. O bo ekoza lokula bondoki. T'as dit oyebi que bato belé lelo babimi na kati ya l'église
yoza pasteur te moi oyeba ngo eza te mais bapasteur omona moto obenga ye pasteur asambela ye maoloba bino nyonso ozaka ndenge moko na badeni lesi nazala su na confiance ya bapasteur te ngai ngakuna kena nanga su église te bato combien babimi na kati etonga likolo ya deni lesi c'est la sorcellerie parce que bato wana ta mosusu banga bazwa délivrance na nzela losambo mais babimi parce que pasteur moko aza désorienté basilisi confiance ya bapasteur ya bana nzambe na motema bato bapengwi combien de personnes bapengwi eza bondoki moi je n'encourage pas bato baloba na lesi kaza hypocrite taza jibe taza wera ta mopagano te c'est un serviteur de Dieu il faut à l'exemplaire. Il faut so biso ba pagano total il faut tout ça la différence que au païen au mosai na nzambe. Bible le bas il y aura la différence entre les païens et les enfants de Dieu. Pasteur Denis Lesi yoka nona kombo balati sai pasteur Denis Lesi. Oyebi ke kombo neza ko maudire ba pasteur tout. Lelo nga sarandi na zabo na kuzana confiance ata ya pasteur mote. Non, mon abora copie collé po pasteur Denis Lesi pasteur Kingani pasteur Kifuati bango tu balati kombo moko aza muto bakolo bateke ye penza aza hypocrite te aza bien non c'est la sorcellerie azo aveugle bana nzambe azo détruire bana nzambe bele baoke na libunga. So ezaki mopagano jibe wera kofi nde tobenga bato wana so kutu jibe wera kofi banda toyeba bango na fidélité ya vie na bango ba changera te bongo boni ba chrétien osoka jibe a changer ba idée kende ezabo na tiko yemba muzika mokili na komo yemba muzika nzambe atika ina concept na ende bobenga bango ba artiste et musicien populaire to païen bandima oyebi ke ba kofina ba wera bandima kombo wana ya ba païen ke ba musicien mokili ndiako to benga bango ti ba musicien nzambe na ba musicien mokili mais so koti na kati église oh Seigneur Jésus yango baloba vous trouverez le monde dans les églises so koti na ngamba banzemba ba yembi ya biso ya nzambe au mona ke JB sextape nezate mais ba frère na biso ba sextape bima pitié mukile sali bon o comprendre entre temps bango baza bato soki kuteza na bato ba combattre fo batelemela basai na nzambe motelemela bango yango to koma na question oyo tuna kingai na lingai no na éclaircir ngala nga otika bato na boete mais kaka na makambo na sous question mo donc yelinga l'évangélisation ezala na bandenge ebele ya kosala yango soki ozokende côté ya bandumba il faut ozala lokola ndumba mais yozala ndumba te non c'est faux soki ozokende ote ya bameli diamba faut qu'il ne place bato diamba bamelaka diamba mais yo komela do diamba te c'est faux na habité concept ya question wana yé ongo décrit pasteur Denis Lesi neti ndeni peut-être c'est sa façon ya ko évangéliser bana na nzambe sa façon c'est dans quel sens ya ko kende vers le musicien ya mokili ya ko kende vers le musicien déjà il y a pas de problème parce que ba musicien on a bazarana besoin ya aide nzambe wana eza des faux débat mais yo ozo traiter yé na exemple pesi na kanini ya pasteur Denis Lesi akasi déjà entre autres on a non déjà ba musicien ba kenda olukelo nzambe ba luka ba pasteur wana déjà za faux débat siko ya yé ya mabe ezali nini ka po asali ba pétage na yé na banzemo na yé azoko sala yango ozara chrétien je suis chrétien donc tu crois yo croire na pasteur moi je pose mes questions c'est moi qui posais des questions te ozo na me ba question no mususu na comme on dirait oza chrétien te polo ba biloko lo ba parce que na okeno musika te comment un pasteur peut venir à la télé pour dévoiler bato baza bandeko na ba pasteur ko finga bango ko critiquer bango puis dire des mensonges au-delà ya okene musika makasi ko ramener muto akufa la sœur Marie Misamu ko ya ko beta lisola lokuta soit disant bota bana na ba pasteur et chez toi c'est ça un homme de Dieu mais sur ce point jusque là Moutoupe approuva le contraire azalité c'est trop difficile pour contredire maloba ya Moussali Nzambe Denis Lesi contredire en moté sans preuve yo yebisa biso parce que preuve yo nengo za bo si te peta di yo nengo za bo soki pasteur moko aye alobi ke tadi nenge za bo moi sinon za ndoki ale ondimi
Non, sur na ba preuve non mais ezali différent dans contexte non c'est différent parce que ya loba moto akufa kabimaka na pasteur moko pasteur wana babotana ekutu mwana moko mwana ngwazaka na poto siko otie ba chrétien nini na mutu pour pesi bango preuve te si c'était pour dénoncer il fallait dénoncer ngo clairement yo sali base na yo OK na komba mowe na komba baninga no ba pasteur et après au pesi ba tu preuve te otiki ngo ka ndengwana non ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous appelez buzz parce que yemoko aloba ke makambo na lobby nazali sûr na ongai na lobby. Et là, on y a des réseaux sociaux sans preuve, ils ont baisse ou soit ils ont chantage. On accepte pas sans preuve. On a un tamaele, on a côté na pensée na oti. Que mutumo ako le kanepe na média, Sarah zando kiaza boaza bo nga place na vandi et tant mutamaele nandi mae po le kaki na sala oti. So na mutamaele na ba réflexion on a réfléchir nengo le bionate na luka preuve parce que chantage existaka. Et puis base existaka. Nako le kapele yo dabia taku nakutana na kofi aligenga. Où sont les preuves? So preuve ça te soit dans sali base na komba kofi, soit na ça la kofi chantage. Tous en ba preuve mo na ina nuire sur réputation na e. Nde nako sala yango. Yaza mosai na nzambe. OK. Soit disant aza mosai na nzambe. Mais comment na ki mosai na nzambe na e sora moni mutu donc yazo tali sabatuke okoyi ça pas confier pasteur vérité na ote. Toko confier pasteur problème na ote ya zotali sabatu même que le pardon n'existe pas azotali sabatu ke basai na nzambe ba bomanaka entre bango ba finga na baswanaka là c'est visible tout le monde a bango oui ya zotali sabatu ke pasteur ako vanda na kiti aya abando finga muninga ne pasteur bote ya nganetini netinga sara apo yo telanga ote ya nganetini ke sara nzamba lobi tika masumu tika ko ina yebaka kolimbisa non. Pasteur mais les pasteurs ne sont pas des dieux. Non, les pasteurs ne sont pas. C'est quoi habiter? T'as dit. Au moins il n'a pas carré net ma manzambe sozo maîtriser te koloba boité po. Batu. Au moins net s'il te plaît baza banzamba c'est. Ils ne sont pas des dieux. Non. Est-ce que habiter? Banzamba c'est ezali nos parents. Oh non. Tetika. Oyebi na tetika. Soro lingi talara ba émission ngana docteur Patrick ozwana ba verser ya makambo ozo lingo lo basiko ata maman Nathalie okomeyo na ba commenter ba komela ngana verser pasteur bango baza bakana yebisanga yo nengo zabo so iba yibe étoile na yo yo mitu na teke étoile au pasteur ozong selo uta wapi mais azali diète oh papa le pasteur n'est pas Dieu pasteur baza s'il te plaît na sa moyo ba pasteur baza banzambe na biso ase so bazaka banzambe asete mais yo moko na ndako no kofukama obeleli nzambe délivrer nga baza canal baza bato nzamba solaka na bango baza bato nzamba utilisaka bango so za na problème ozo luka lobiko nzamba okitata ya cheo liboko biki yo mona nzamba ngo s'il te plaît tango bakoka non s'il te plaît foi ngo ndimeli nani po pasteur ala kiso non nzambe ni yo ndimela. C'est la foi qui sauve et non le pasteur qui sauve. S'il te plaît. Oza mayele. Oui, la foi qui sauve. Je le suis. La foi ils ont sauvé les foi ni. Nzambe ni na sima pasteur wano yebi ozo mona Ça va. Ce terrain là na linga ko discuter na yango. Non, quand tu maîtrises pas, il faut pas dire des choses comme ça. Loba na kaka. Sarah. Loba na kaka. Un pasteur n'a jamais été Dieu. Jamais. Si comme maman a dit à sens ni. Oh, mais maman allez voir, allez consulter. Yo osololana pasteur. Oti nanga voir te ponga na yebi. Yango na lobi na yo soki yondo za na connaissance wana te luka basala nzambe o se former pour que je sois convaincu, persuadé. Ba lobi na oza la convaincu te. Va faire des recherches. Quelqu'un m'amène na la télévision. Va faire des recherches, t'as dit. Tozo solana yo, je suis à la télé. Ndeko moko osambelaka mingi. Vous maîtrisez bien la parole de Dieu que moi. Bokomelinga na commentaire ou numéro à Sarah ngwana ou numéro nanga ngwana bokomelinga verset wana nakoyoka sonité soki ezali bongo émission no sala lobby pona yana confirmer pour que na benga docteur Patrick Alai na robenga docteur Patrick na benga e poto si ça débat parce que ozolo ba mambo maîtriser docteur Patrick asala dans Bible était oh asala Bible était masala théologie oui mais asa pasteur yozo linga kutu bato yebi te ba commenter mozo boya musai na nzamba a confirmer les en sens c'est-à-dire bato to yebi te ngana yozo tinda bango ba commenter ba expliquer mozo boya docteur Patrick pourquoi oh papa
Tozo soit soko yebe lo te baloba ki Sarah na kwa wana na za convaincu te mais ko te Sarah s'il vous plaît parce que yebi nyonso tenga pe na yebi nyonso Sarah s'il vous plaît je suis quelqu'un je suis une personne tobenga docteur Patrick s'il vous plaît Sarah s'il vous plaît yokana Sarah ata batu ba otala biso ba ondima tobenga s'il vous plaît Sarah nous sommes tous en plateau je ne suis pas obligé d'avoir le même avis que yo. Oui, là c'est vrai. S'il vous plaît. Là c'est vrai. Et les gens qui nous suivent, ils ne sont pas obligés d'avoir le même avis que moi. Normalement. J'ai ma conviction. Moi aussi. J'ai ma connaissance. Et ce n'est pas à vous de m'instruire que oyebité. Non. Non, on laisse le débat. S'il vous plaît, maman, tout sur là. On laisse le débat. Na oyo yebi. Et pas nanga ebimi ke na yebité. Na oyo nga na yebi et pas na yo ebimi ke eza bongote. Je dis, moi je le demande. Et pas ya bandeko o bazo landa biso. Bakelanga verset wana. Émission oyo ekoya. C'est ça Sarah. Moi personnellement, yango na lobby, je laisse la place na bandeko bazo landa biso. Peut-être connaissance nanga et suka ki wana. On est tout tika place ta bandeko. To benga serviteur de Dieu moko. Akota na kati ya sujet oyo a expliquer biso. Parce que akopé sa biso na ba verset biblique. Mais papa, tango yozoloba. Bolukelanga Bible. Nakeno kutu musika te. Balukelanga Bible. Yo kutu nakeno musika te. Tango zoloba ba papa, ba parents na biso ba banzamba c'est comment ma. Sos ko nga na biso eza maloba bato e comment na Bible te oloba. C'est yango nga na biso. Te mais yo verset yo pesi biso comment ma. Mais Sarah, moi je suis clair avec toi. Ah, t'as dit wa. Pona ngai. Ngai pona nga le pasteur azanzambe na ngate. Ngai pona nga azali nzambe na ngai te soki ke le pasteur azali soki ke ba pasteur baza banzambe ya se mutu mo donc a prouver nga ke ba pasteur baza banzambe ya se siko yo pona yonde ba parents no ba banzambe c'est ça selon toi là selon toi ça se comprend mais on ne peut jamais détruire toute une communauté to tia bango na dans des choses qu'on s'il te plaît t'as dit aux éducateurs à masse tu sais les choses que tu ne maîtrises pas aux amosa inandambe ne confirme pas à la télé et loko nde nazo boya ne confirme pas quand tu dis les choses que tu maîtrises pas mozo maîtriser Bible te s'il vous plaît vous avez fait ça verset ya papa na maman no ba banzamba c'est ça verset te c'est ça verset biblique Ozoganga, tu déranges même le voisin. Non, et c'est verset biblique. Non, s'il vous plaît, Ozoganga. Et c'est verset biblique, comme ça, verset biblique. Et ça, langage, batu balobaka. Ozoganga. Et ça, verset biblique. Ozoganga. Oui. Ozoganga, s'il vous plaît. Ngai na lobby. Ngai mutu nazo conduire émission. Je suis pas convaincu que le pasteur Baza Banzamba sait. Ce qui moi, il y a qu'à contredire nga ezali. Ezate que non, je maîtrise pas le matière. Vous pouvez nga? Yozo maîtriser Bible. Ya mon lobby. Yozo maîtriser Bible. Prouvez-moi. Ce qui yozo maîtriser Bible. Appelez-moi. Verset wana, s'il te plaît, na obenga docteur Patrick. Mais naza na makambo wana. Mais yozo boya koloba, yo maîtriser Bible. Yo ebi Bible. Moi je dis. Toi tu maîtrises la Bible. Moi je dis je refuse. Yo nengo za nesko ebi Bible. Polo ba ke tanzo maîtriser te yo ebi Bible wa. Moi je refuse. Ozo maîtriser nenga réseaux sociaux na koloba, mo ebi Bible te, tu maîtrises pas. Ndima yango. Moi et toi on ne maîtrise pas la Bible. Tobi mana pas joana poto yebi yango te. Eza déjà nzela auto qui ko bimate sans pourtant avoir une. Moi je suis un enfant de Dieu. Soki ke eloko wana mutu approuver nga noir sur blanc eza yango, je vais m'incliner, je vais accepter. Mais et si longtemps que yango ezalité na monité, je peux jamais que ne ça. Mutalobi na o accepter azate. Non, pasteur bakabanzambe. Mon problème est que toi tu n'acceptes pas au kondima yango te mais kokotisa ko de communauté au kotisa bango na savoir na yo. S'il vous plaît, so mutu azali, appelez-moi ces messieurs, le pasteur mutu asala cours pastoral a expliqué biso que ezali na mokanda ya X verset boye so ke otangi okomona ke non ba pasteur bazali banzambe ya se. Voilà. Si le docteur Patrick a mieux placé, je vais assumer et je vais accepter. Et puis verset wana bokolukelanga do Bible awa. Pas de fona tangango. Voilà, comprenez, c'est comme ça que nous sommes en train de continuer avec notre émission. On appelle le docteur Patrick. Une façon ya koyeba. Allô docteur Patrick, mbote. Merci docteur Patrick. Na bengi yo toza en direct hein. Le téléphone.
Toza en direct au sala débat mona tadinga la pa awa sur banzamba C. Alors ya lobby et comment la Bible que ba parents de baza banzamba C. Nga na ebise ba pasteur pe bazara banzamba C parce que bango ba apporter la biso guérison à travers notre Père qui est Seigneur Jésus-Christ. Abi non ba pasteur bazala banzamba c'était ba parents de baza banzamba C. Na ebite oko intervenir pour éclaircir communauté mobimba ba ota la biso parce que toza vraiment na kati ya débat wana. Merci beaucoup papa t'a dit Azan a raison. Ba parents batu balba que non baza banzamba C mais Bible le va bongoté. Bible dit honore ton père et ta mère car cela a une promesse de longévité. Toko honorer papa na maman, nde ozana promesse ya longévité ya bomo emolai. Okay. Batika kolobate que non, papa na maman baza banzambe non. Siko biso baza na nzambe. Biso tozo représenter nzambe. Pourquoi? Parce que Nzambe, la Bible dit que non, il ne peut jamais faire quelque chose s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes incarnent Nzambe, Nzambe soka ngabi kitabatu. Akuya na nzela ya prophète. OK. La Bible na Bible ezolba osé par un seul prophète. Israël était sorti de l'Égypte et c'est par un seul prophète Israël était gardé. Au monde, Israël est gardé par Nzambe à l'Olati. La Bible nous dit que non par un seul prophète Israël était gardé. Donc Nzambe a suivi à Batonyoso a pensé à prophète Moïse. Nde mukolo moko na kata masuwa bato bazo voyager. Na Paul a lobi boye. Aujourd'hui la nuit, un ange de l'Éternel m'est apparu. Il m'a donné toutes vos vies entre mes mains. Vous voyez, il y a Batunyon, surtout à Massoua, dans ma boucle de Paul. Ce Paul a une tête à le rôle à Sili, à côté de le rôle à Sili. Vous voyez, le Paul a promis le rôle à ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme des humains. Donc, pendant que vous êtes comme Banzambi, mais vous interpellez conscience de la mort que nous avons fait là, Batou. Ezali Basali Nanzambi. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme des humains. Bazol be fait par humain, bazol be batou so vous bazol interpréter par que non, vous abanzambi. Donc basal nanzambe na tia mokilo bazol représenter nzambe baza banzambe. OK. Mais banzambe, il y a Dieu en majesté, Nzamba mokié. Voilà. En ministère. Voilà. Pasteur Patrick. Ana ya Bible pona soki sa ana ya Bible abanda ko matana temple mikolo nyonso ko bondela nzambe pesanga mwana bazo sekange pambanda na ngai mais kala mokolo oyo ana kutena sacrificateur Eli akitisaki moto te mais sacrificateur mususu Eli aibite mwasi assemble ko tuponete abi nzambe ayoka yo kendo lia kendo mela mbala mo babi ana zongi azu mwana ozomona muto ndenge abaza muto ordinaire te yango babenga biso ba homme de Dieu ozomona Dieu s'incarne en nous toza banzambe donc songo mona nzambe na nzela na biso yango to liaka ba offrande na bino nazo zela pe action de grâce na yo ya action de grâce na yo ya nini ya anniversaire mais yakata lobi kasiti. Bon, est-ce que yo mona que non des offrandes notamment no tika offrande na pesi nzambe offrande no pesa nzambe na mona nzambe na mona raete mais la pesi pas nao Docteur Patrick, une petite question. Sujet pour rien. Non, s'il vous plaît. Docteur Patrick Minanga opesaka biso batoliaka yango tant biso tole yango nde nzambe ale tozala banzambe. Docteur Patrick, pardon. Kokatana noté. Non. Non, la bengue un appel normal, papa. Ah, mais il faut le bengayer na WhatsApp. Jusque-là, na moni place au docteur Patrick a prouvé ngaïté aux yeux du monde que ba pasteur baza banzambe yasi. Mais on comprend que verset wana ezalaka te na Bible comment maté que ba para ba banzambe. S'il vous plaît. Moi, j'allais poser cette question à répondre nga lokola serviteur de Dieu. C'est quoi répondre au roi serviteur de Dieu? Non, s'il vous plaît. Mais yamba une émission. Le pasteur bazali banzambe. Lorsque yo ozoloba ke nzambe azo incarner katina biso yo comme nzambe. Mais qu'est-ce qu'on rencontre? Le bon Dieu s'incarne katina biso.
Nzambe asali à travers non papa. Moi, je m'irai à ce que... Au moins, il y a un qui maîtrise qui a noté. Non. Tu maîtrisais pas, au moins, il maîtriser l'autre. Je maîtrise tout. Tu maîtrises rien. Avant, tu as docteur Patrick, moi, je t'ai dit. Sarah. C'était comment mater. Sarah. Je t'avais dit, non? Est-ce que Yobi que tu m'as camion sur pasteur Patrick à l'obité à Silici, à Pessi, verset T.O. donc l'obité que non, pasteur Azar, le pasteur son de Dieu n'a pas moqué. Yo, peut-ça qui verset, mais comment yo okokozwa s'il te plaît Dani, s'il te plaît soki soni mutezo lobisa non sonité tangu pasteur a telemaka na cher s'il te plaît tangu pasteur a telemaka na cher azoloba makambo il y a le pasteur o balobaka makambo alobi pe na suka pesi au verset te mondimi siko poni yo ndima te oza na défaite tu maîtrises pas ozo maîtriser makambo Bible te ça sert à rien to ça débat tu maîtrises rien na makambo Bible tozo maîtriser yo ka tozo maîtriser réseaux sociaux balobi na réseaux sociaux na maîtriser balobi na oloba te moi mon problème est que ndima tu ne maîtrises pas la Bible non ngai na kondima te que les pasteurs sont de Dieu na sa mokili non ndima te ceux qui m'ont approuvé moi je m'attendais à la fin s'il vous plaît Zala courtois sala émission na yo bien makambo zo maîtriser te kokota Sarah s'il vous plaît non dans un pasteur te yo za pasteur s'il vous plaît ça sert à rien on parle s'il vous plaît voilà. comme je suis là avec ma conscience na ma yele nanga les pasteurs Bible Patrick non s'il vous plaît tu parles aux oganga na ma yele nanga na connaissance nanga na conscience nanga appelle ya Patrick il y a docteur Patrick que je salue en passant et convaincre ngate parce que après yo olobaki to benga docteur Patrick en fait abiso verset oyo et comment mi que le pasteur sont de Dieu non to lobaki verset te to baki to tuna mosai na nzambe a expliquer mais a expliquer biso dadi ndima que tu ne maîtrises pas la Bible son ndezo lobisa yo Sarah s'il vous plaît ndima yango je t'avais dit ça au début on maîtriser makambo on maîtriser te pour ça la débattre na on passe à autre chose mais yo lingi ka to banda wana ça veut rien faire comprendre maman le prier et go faire comprendre le comment se défendre mais tout va comprendre que yebi makambo loba ite les pasteurs n'est pas le Dieu à sa mokili pasteur moi je le dis oh yo doit monique c'est pas comme ça approuver nga apesinga verset wana que ekomami na Bible lokola pe ya papa na mama ekomama te na j'accepte oui oza nanu ignorant yo ozaki ignorant ometa petolo ekomama papa na mama bazamba se ozaki ignorant s'il vous plaît makambo to yebi te tolobela te tadi tozonga na sujet c'est simple avant nga lekana longola sonyo oza na kozo se défendre mingi tozonga na biso na sujet eza makambo na biso te eza ni cop na yo ni cop na nga na Bible te o Bible te tozonga na cop na biso analyse s'il vous plaît s'il vous plaît longola soni bima wana zonga lokana masolo c'est moi le conducteur ya émission c'est-à-dire solution on se comprend pas non s'il vous plaît ceux qui batu bazozwa temps ya koyoka ngai te bazoyoka ka ndenge yo ça fait pas quelque chose de bien pardon s'il vous plaît ngana kotika ouais Sarah c'est moi le patron moto naza na conducteur ya émission attends le jour yo ogozwa oyambinga otunanga ba question o imposer nga ça c'est moi qui le dis ozoko sanga pe na olinga te osala olongola soni na ona miso abato ku façon ni mona pas changer kaka sujet non yebi na makambo zo lobaté nous avons déjà un nga déjà so yo na ngana ka soni po ozaki no ignorant nga na ebisio na apprendre yo que papa na mama baza banzamba c'était comment maté je t'avais dit ça na yebisio pe t'as dit Tobi Mawana, eza makambo oyo zo maîtriser tenga zo maîtriser te. On change les sujets. Ça c'est un débat très important. C'était important mais yoka eza important yamba basai na nzambe te yamba pusai na nzambe kene na débat o. Biso tozonga na débat ya Denis Les. Biso tozonga na débat ya Denis Les. Luka pasteur moko yamba. Je vais rentrer là mais je vais te faire comprendre quelque chose. Moi je vais rien comprendre parce que tu maîtrises pas. Batu o ba zolanda biso. Moi en aucun jour je veux koyoka soni na likambo etali nzambe parce que ce n'est pas non mutu moko te ya mokili ya sala Bible s'il vous plaît ezali matière ya ni ya batu ya YouTube ni ba politicien ni eza makambo ya nzambe et moi je mets ma main à couper soki pasteur moko ameme lingaka verset o ekomi ke
pasteur aza nzambe ase mama coupé to ebi bible mobimba tete bako yelo pe verset mais pourquoi ozo interrompre mes idées s'il vous plaît na likola miso bato lingo tia pe main à couper yo ebi bible Sarah yo ebi bible o uti kutu koza ignora kana likama mukia wa okosi batu wake papa na mama koganga na yo soki nga na gangi émission ekatana koganga longola soni wana laisse-moi finir avec mes idées je dis laisse-moi finir avec mes idées je dis ceci soki pasteur moko un serviteur de Dieu a maîtriser Bible je mets ma main à couper soki apesinga verset wana oyo komami que le pasteur bazali banzambe assez je reviendrai awa kana kiti oyo na émission nanga pour vous dire que papa na mama baba makambo oyo tolobaki awa que ba pasteur banzambe assez banzambe assez za makambo je m'excuse pas bana na nzambe nyonso mais et si longtemps que verset wana ezali te ça sera impossible pour moi d'accepter parce que Nzambe a incarné à travers ses serviteurs évangélisation ba imposer à muta accepter te voilà pasteur te na mieux placé à imposer soni ndezo lobiso biloko wana ya ko imposer na koki ko accepter te na nazo imposer nazo te ngaza pasteur s'il vous plaît voilà donc Sarah sincèrement omoni je sais émission to sala pour na yona ngate na plateau mais nous faisons des émissions pour na bato o batala kabiso o yona ngato ko suwa na to ko bunda awa e ko zala pour na intérêt premièrement ya bato biso to yaka ko servir ba o batala kabiso mais ngai sincèrement Sarah je m'attendais chez le pasteur Patrick après ça biso verset moko o elobiete zela yeta s'il vous plaît yamba na plateau Sarah s'il vous plaît ngana to yaki awa ça analyse ya pasteur de Nilesi Sarah laisse-moi finir ça na besoin yeba si église au pasteur oyo kenda raté ya kwa ngote s'il vous plaît o mani ba pasteur nde ba chaka non papa maman oui maman na prière bon na bengo papa poza tata moi ça ba ndezo lobisa yo tadi non s'il vous plaît écoutez-moi Sarah ngala yebi wala pe o chapelo yenge olinga po chapa tu ba otala biso na erreur papa na mama de baza banzamba c'est comment mama wapi je pense que yo ça et comment wapi tadi et comment mama wapi j'en suis sûr que yo naza très bien formé yango na faire voir yo que au moins makambo so maîtriser te kolobaka Sarah ba affermissement je pense que yo on leka pas yo leka tenga leka OK merci makambo so maîtriser te kolobaka mais ngande na zabwe Sarah oyebite soni pasteur azali nzambe asete ouais ça n'engage que toi s'il vous plaît Sarah ça n'engage que toi t'as dit et so engagé kaka yo so oyebele roté place au soukisi compréhension na yo yeba ya batu mususu bandaka wana Sarah ma tête ekoka koganga te s'il vous plaît t'as dit ngana koka koganga soni ndezo lobisa yo zonga na sujet naza na droiture zonga na sujet papa imana soni to yakolobela makamba papa pasteur soni ndezo lobiso tala soni Sarah je risquerai oza soni tadi soni ndezo sala yo papa soni ndezo sala yo soni ezo sala yo likamba s'il vous plaît zate zonga na sujet zonga na sujet je vous en supplie longwa na soni je vous en supplie zonga na sujet soko kwa itelema popola makolo to kende zonga na sujet zonga na sujet tadi asipe zate zonga na sujet toyaki mamba denile si to sala sujet analyse zonga na sujet soit au 4 émission nao je vous en supplie zonga na sujet soit na tikelo miko au sala émission na wana ozoloba makamno ozoloba ozo maîtriser to lobi yango yo moko na ba fan s'il vous plaît zonga na sujet tadi je vous dois du respect lobela makamba denile si on avance s'il vous plaît je vous dois du respect soko lobira makambo wana ozo maîtriser tenga na tikiko pona on mema batu na petrente s'il vous plaît na kosa bato ba otala biso te parce que toi abedika sa masse 4 émissions c'est bon c'est bon